bague ya fiançailles o alatisi ma mère eza bague ya fiançailles liboso te papa Jaco alatisa basi to alatisa mwasi aza mutu vie ya mutu eloko ezalaka importe eza ndeti ngalo la boye mpo nazala bien kondi fo nazala na mwasi pembeni viso oza na mwasi pembeni to ando otambola mabe c'est na papa Jaco eza bolingo solo et puis eza amour vrai mais tonton Jaco aza marié oyebi te aza marié divorcé ma mère sœur peut aza marié divorcé mais na bien bolingo eza goût denga lokwa na kufeli mobali to na boye na mobali na linga sute bo bolingo ki matala na makasi boye na pe mama Esther to ebiye a évangéliser batu na réseaux sociaux akomi su mutu ba matala na makasi mais nyonso on évangélisation nyonso mama Esther na papa Jaco bazo sala na niveau ya média évangélisation. Voilà, merci Nandenge Bozaï Belé partout dans le monde pour Nakolanda chaîne Nabino Bolingaka MJ Télévision Mami Wanja. Merci beaucoup Naemoko, la première dame d'Orléans, Madame Mami Wanja et Papa Misha et merci infiniment Nabino ba abonné fidèle à chaîne Oyo Obozaka tout le temps au four et au moulin pour nako apporter soutien Nabino à travers ba commentaires Nabino, à travers ba j'aime Nabino na ba vidéo Nabiso et à travers ba partage ya ba émission Nabiso. Merci à l'équipe technique costaud, il y a MJ Télévision, ils allaient contenir compagnie Lelo, là je vois King et Ganda, l'infatigable, et sans oublier Yansmi Mizwa. Et je profite aussi de l'occasion souhaiter des bons week-ends à Junior Daou Mobutu. Mobutu CCC de la presse, Babi Mikolo, Bakolapa. Voilà, très chers internautes, comme l'actualité nous oblige dans le lot, Tozong est là sous sujet à faire maman Esther Ngala Sina tonton Jaco oti lelo eza kotika batuna qu'est-ce que c'est batu mususu balobi ke maman Esther eza cop na ye musa na ye kobotola mibali ya batu bamsu babiono tonton Jaco kutu alandi maman Esther pona mbongo azo dépendre na maman Esther dans la minute tonton Jaco ala gigolo o bande comme sou babengaka Mario na plateau na nga na zanga mokote naza accompagné na Lola Moucheni o azali acteur na groupe Snark ya président Caleb Toukeba d'ici là déjà bazo fêté pe 25e anniversaire donc groupe Snark ils ont fêté vraiment na Lola Moucheni ndé toko développer makambo o etali tonton Jaco na maman Esther Ngalasi. Bonjour Lola, bonne santé. Ouais, bonjour Sylvie Bachi ba Sylvie. En tout cas santé penda kimia na ngolo nzambe nzamba zo batela kolala kola muka eza bitite bibiso sanzambe tozana bisika to kimela te eza ndenge moko na ba mama tete olo la haute coiffure hein la haute coiffure nzambe coiffeuse ya ba grande dame et puis maman présidente c'est Akocoif hein présidente c'est ba coiffeuse nyonso ya Congo ende mtayambi biso Akocoif na pesi bambote kota zolanda biso na bosanité le véritable code mboka ya Willy Moucheni inamovible T143 papa Gilles Alengete pourquoi pas papa Bachi Lukwebo papa na biso Bachi Lukwebo papa na biso Jean-Pierre Bemba Gombo aéroport à Sika ils ont fondé en 2028 donc on est ensemble aéroport Gilles à Sika grâce à papa na biso Jean-Pierre Bemba pour mon lelo biso ba congolais total aka mabe mais total la bola monté tolo baka mabe ya président Fachi tolo baka mabe ya gouvernement mais bola mon père gouvernement bola mon père papa Jean-Pierre Bemba o ça les homonana mais tolo baka mabe ya papa Jean-Pierre Bemba oh boy mais bola mon papa Jean-Pierre Bemba zo ça la pona Congo ba lo belango te na vie bandolo kaka ba point faible na yo eloko nga na lo baka ba défaut na yo mais papa na biso Jean-Pierre Bemba tant azalaka te que ministre de défense to moné makambo o papa Jean-Pierre Bemba sala ki Lola Moucheni émission politique s'il te plaît
naza congolais politique balobelo comment politique ato ki pango te landa yo je suis congolais donc ça les émissions politique te mais politique ndé meminga bon ils appellent politique te na lobi réalité de naza artiste naza mieux placé à kotala makambo o ezo le kanambo kana les émissions politique te eza canal presse te eza bosolo na politique te les émissions suffit bachi par rapport à l'actualité o eza musique mais na musique ezo dépendre na politique pour la musique et ça na département mobimba o eza na musique ministère ya culture et art et ça na kata politique yango nde ki par artiste de na musique nyonso to na politique. Très bien Lola Moucheni, avant de kota na nini na sujet na biso lelo ezali affaire Maman Esther na tonton Jaco Boni Basango ya président Caleb Toukebana. Apparemment c'est comme si Snark Kangwe lali on dirait président Caleb Toukebana alembi na em kopa ngoto ndeni. Te Snark ekola la te puis président Caleb akolemba kopa ngote. Omoni président Caleb azam tout moko azo travailler trop. Lelo oyo ko gérer yo moko ko gérer batou, ko gérer ba famille, ko gérer ba actualité esquisse, ko gérer batou o bazana ba makambo ebele c'est pas facile. Président Caleb Toukebana ko lembate puis président Caleb Toukebana jamais ako tika musala. Lelo président Caleb Toukebana za le seul artiste o akotisa ba comédien nyonso na niveau YouTube. Tant que l'on est dans un zing, moto ayaki na mambo YouTube ezalaki ser na biso Nana Takaza et c'est pelissa. Yimte côté biso na mambo YouTube. Toko bunga kanzela te. Après Nana Takaza. Président Caleb. Oui. Obi président Caleb yeni mtakoti ba comédien na monde. Mais oui président Caleb ko ba top vision eyaki. Ba top vision eyaki mais président Caleb mutaye ko pesa ba artiste indépendance que artiste peut ko na chaîne na télévision de l'autre zo mona ba Belgique TV, ba Esther Ngalasi TV, ba CV ba TV, ba Lola Moucheni TV na monde na biso ya comédie ça grâce à président Caleb. Ko yeba ko booster ba marambo wana na vie mutazwa ka vika kana sima ya mutu. Mutafunga makaye morote. Nga lelo so nakutana na mami wanja ndengo lobaka la première dame de l'Orient. C'est grâce na yo Sifi Bachi. Soki Sifi Bachi tene na mona mami wanja te. Hein? Nde na sola na mami wanja tene mami wanja pa talanga te. Hein? Nde mami wanja kuta talanga te. Ke mami wanja pa za tan ko talanga. Grâce na yo. Grâce na yo nde ba Koffi Olomide pe bazwa grâce ya kozwa vidéo na nga émission to sala na Koffi Olomide postango makambo na loba par rapport ya Gababa hein oh fait ko faire la petite Dolce Gababa avec ko faire post très bien Lola Moucheni groupe KS Narc ba actualité nango ezani. L'actualité groupe Sina, l'actualité où est Makasi, actualité où ils ont dominé, l'actualité nous faisons 25 ans à groupe Sina. Tout le monde salango le 29 juin. Mais président Caleb attend que le déplacement na degré à calendrier n'engue senga qui salango le 27 juillet où on a Picasso Beach. Droit de participation et zabongo $20. Si on a besoin d'un t-shirt et zabongo $10. L'actualité à Maka c'est ça 25 ans sinon so tali président Caleb Toukebana be mission so ça là partout na ba photo na makambo nyonso est important so le beleza bongo 25 ans il y a groupe Sina pour 25 ans groupe Sina eza hasard te eza blague te pour moi na kokokisa 25 ans na vie eza ba aventure tout ce monde a bébé na pédiatrie et puis maman boti moi n'est pas kokisi 25 ans na vie ah eza ba aventure te moni pasi o maman yo kaka ceux qui moi na même so akufi ndinga botaki bébé eza pasi o te maman yo kaka moi na kokisi pena 25 ans puis moi na kufi pour otala ba dépense o asali pona moi na ye otala makambo po asali pona moi ni moi na nga kokisi 25 ans et pas kufi de ba douleur ezaka différent ba douleur ezaka différent de douleur a muto akufeli douleur a muto alongoli hein douleur a muto ozeme bimi na douleur a muto asali fausse couche na douleur a muto akufeli moi na 25 ans et ça ba douleur morote de ba douleur era différent. Lola Moucheni ozomona te que président Caleb excès à cause libanda moka mingi ezobomela epe musala parce que ba artiste poteuse ka cimetière na bango tant artiste aza na Kinshasa azosa ba production ba pièce pas zo tourner omona te que matsaka esusu tandis que ndenga za poto kuna ezoboma bozomona
mona ngote Sifi Bachi omoni lelo oyo na ndenge ya bien toza na Congo mais biso moko na Congo tozo se promouvoir te et puis tozo foulana te tozo komi bimisa te ennemi ya congolais eza congolais mutazo ina congolais eza congolais na lobaka eloko o med foi et puis yango nde bazo combattre ngai lelo oyo na viso okomi ko s'avancer okomi ko chamwa point nde côté combat na we bandi bane ba combattre obe bane ba combattre bazebele kombe za partout kombe za na famille kombe za na ba ami ngape na komba eza partout ndeti na sinak na combat te pona sinak na za code ya sinak komba peza nango na sinak kombe kozanga te na sinak pour lelo oyo groupe sinak Président Caleb attaque number one leader oyo a moderniser théâtre na Congo. Président Caleb Sinak tozo fêté 25 ans. Maintenant 25 ans groupe Sinak Président Caleb a tché elongi nanga lola musheni na affiche ya 25 ans groupe Sinak. Obi kombe bazo nyonga po nango. Nyonga. Mais oui, kombe bazo nyonga. Kombe bazo loba we singi ba loba na ndinga mabi. Ato ba nyonga na lola musheni. Snap to ba. Y compris na ba ninga langa ya Sinak ba nyonga. Y compris na ba comédien mususu ba nyonga. Y compris na ba tunyonso o ba yebi indusa te o ba yebi makambuté. Que comment président Caleb Toukebana na 25 ans ya groupe Sinak a vu photo à lola musheni pa tché na affiche. Tant lola musheni na tourner ba sadakama ba mama Bokilona Marie Misamo ba salate na sœur Marie Misamo. Paix à son âme, sœur Marie Misamo nandimela nzamba ba défi. Poso belele ayara kaka. Défi za arabie. Tozongela masolo ya groupe Snack na suka tokota vraiment na mama ya likambo ya lelo. Mama Esther Ngalasi babi cop na ye ngwala kobotola rami bala bato. Eza na nini? Affaire nini penze zo se passer. Mama Esther na tonton Jaco. Ba osala base, ba tourner film, to eza vraiment réalité bolingwa solo. Maman Esther Ngalasi na papa Jaco eza bolingwa solo. Et puis eza amour vrai. Mais tonton Jaco eza marié oyebi. Te eza marié divorcé. Maman Esther peut eza marié divorcé. Mais nabi bolingo eza goût denga lokwa na kufeli mobali to na boyena mobali na linga sute. Bo bolingo ki matala na makasi boyena pe Maman Esther to ebiye a évangéliser batu na réseaux sociaux akomi su muto ba matala na makasi. Mais nyo so les évangélisation. Nyo so Maman Esther na papa Jacob azo sala na niveau ya média. Merci. Évangélisation par rapport à batu oyo bazwa déception na vie batu oyo ke amona ke na balaki na botiba na pe bakoli ngape na baliba na pe bakoli na kaboni na mutu wana na kozonga lisusu na bolingo te na kozwa su mutu akolinganga te et évangélisation pour papa Jaco azana bana ya mikolo Maman Esther azana bana ya mikolo o pe bakoli déjà baza déjà ya mikolo papa Jaco asala déjà vie na ye ayebi déjà vie ya couple ayebi déjà bag ya fiançailles o alatisi Maman Esther eza bag ya fiançailles liboso te papa Jaco alatisa basi to alatisa mwasi aza mutu vie ya mutu eloko ezalaka importe eza ndeti ngalola boye mpo nazala bien kondi fo nazala na mwasi pembeni vi so oza na mwasi pembeni to ando otambola mabe mwasi mpe so oza na mobali pembeni te ando otambola mabe bamusicien profane ku bayembango mwasi ata aza na mbongo mais soki aza na mobali te ezali susi ya mikolo na mikolo mobali est important pour na mwasi pas important pour na mobali et ça te lokola mobali akufi to lokola na kabwena mobali na kozwe su bolingo mususu te non bato o bazolo baba biloko ane za lelo internet TV ba ti nzamba pambola yo apesa longue vie na musala na onde ozosala osala ka musala na yo bien otambola na polémique te otambola na base te ebele lelo bazo vivre na base faluka kota ba o mabenga ngo matière baluki bakoti na matière wana baluki ba créer ba biloko na bango sur actualité na baloba na ba n'importe quoi ba n'importe où par rapport à dossier wana po bazwa péter un retard la bango po sala ba 1K 2K ba 1 million de vies po bango balia mais balia na mutoki ya mututé
kala ba bolingo pe tango ezalaki internet ezalaki te TikTok ezalaki te bani bato bando sa bolingo na ba boîte aux lettres mais bolingo matala ne kenda musika to ebi bolingo ba boîte aux lettres est-ce que kenda po bato musuka la bando koma na ba lettre akomeli mwasi pe na lettre hein pour téléphone ya ta komeli lettre aya tikeli achimo ba fleur na lettre okomi lettre et okomi lettre otindeli mwasi to mobali lettre ku wana eza en privé zela eza en privé mais oh lelo tozomona Esther Ngala sina tonton Jacob osala eza ki matalana apparemment c'est comme si bazo prouver mutu moko boye bazolinga bayokisa mutu moko boye motema pasi ozomona te keza dinte pona mama Esther et puis pona tonton Jacob omoni bato bazolo ba pona mama Esther attend que maman pasteur pasteur à solo pasteur à lokuta za raté tout ça la émission romona ba makambo oyo eza na ndenga comédie musu eza na ndenga beze na maman Esther azo sala théâtre qui pasteur ya théâtre eza o asala na théâtre moni eloko moko Nathalie bato balobi o maman Esther a tombé amoureuse na papa Jacob par rapport ya film ba tourner na SBC ya Sila Bisalo ya mensonge ya mensonge et puis mensonge à makasi et puis na kamwe Sila Bisalo makasi hein Sila Bisalo za moto déjà zo vimba na actualité il faut comprendre déjà Sila Bisalo atengami mabe encore ça la bémission na te pour le babongo moni biso ba acteur tango pesinga rôle pour le bi que na jouer fazer na ko sala ndenge ba fazer bazala faut incarner rôle na bien tango pesinga na jouer PDG faut incarner ndenge ba PDG bazalaka tango pesinga rôle mo na pesa mobali na tendresse caresse na rôle faut na salango pour ça na salango mabe na obima fouter. Relation à maman Esther na tonton Jaco et créé vraiment panique na réseaux sociaux batu ebele dans mutu na mutu azo raconter ngo na ndenge na ye ndeko na biso Maniké de John ye alobi ke maman Esther eza musala na ye na Brazzaville pe asalaka bonga botola mobali ya batu abi maman Esther aza mwasimo mabe tonton Jaco na mwasi na ye nan ba divorce te ti lelo na mwasi na ye bazala kaka mwasi na za na peine au mona teke quelque part maman Esther passé l'issou mona makambo ya sali tout cher et pécheur ouais tout cher et pécheur mais eloko lobi pona Maniké moni sœur na Maniké c'est un servante de Dieu Maniké aussi la nzambe makasi pour ça la délivrance makasi Maniké kende poto kanse kende na ke poto so na komi na poto na ko vivre na ko sala makambo OK Maniké ke poto mais akute na poto fo kende kayu hein poto fo kende kayu poto fo bima chance ba internet en ndenge zolo ba YouTube en lelo sali moi live TikTok et peso mbongo ba Maniké na poto ba vivre na ba live ba vivre na ba internet ba vivre na matala na ndo zolo ba na ba vivre na ba base et ça ba Maniké au risquer na tanga ba kombo ba Jael Show ba Karine Mokonzi ba David Mombele hein ba Nige Nemi ba osela matalana ah to ça wala ko tubana to bani mambango ba salati bazalate bango tout ba Maniké banan Maniké sa doyen pour Maniké je les respecte wana moi si avait na chokoroba biandongo mais ba Karine Mokonzi ba nani bango tout bazalate na kopango mais Maniké patali ke na epoto so poto on fola muka 5 ta kolam biso mo kut na Congo elanga kuta Congo elanga muke mais pour le muka 6 heures pasia problème hein problème elanga Congo lequel elanga ya ba maya moto suko muta azola muka ne azola muka na hiver hein ake caillou ah non to sakana na batute photo respectable tout ba Maniké ba na temps la muka tongo te pa ki caillou ana tante kayo masa na biso J3 pe à son âme J3 zo sala ba vidéo na mais J3 ko fina échafaudage Voilà, ça la TikTok m'a kenda après caillou. En tout cas, dans l'actualité, l'actualité peut ser pas ces actualités, mais ça n'a leader à Missi par rapport à Makamba ou à Koutana na loko. Sango pesa, lango bez, à Bukani na été, loko mokote. Lui de finance à Koufa na ba théâtre. Ya romoni papa Mboso, nzambe fa pambola raé, papa Mboso. Aloba nyonso ezala théâtre té. Vi na biso ba comédien nyonso ba koma mona ngo théâtre. Na koza na pasi nazo ko sa mutu pasi nanga. Amona ka na sa théâtre. Les a pas si vieux au Tokota.
monde à mise en scène et ça réalité et puis ça là qui est réalité Sylvie Badji. Selon yo ndingo zomoni la relation à tonton Jaco na mamester Ngalasi, est-ce que couple wana vraiment tout pe relation na ekoki musika to ekosuka na nzela? Bon nga na Nzambete mais la voix du peuple c'est la voix de Dieu. Pour les lots so natali ndenge ba publication ya bague ya fiançailles oyo papa Jaco daddy hein pour biso na Sénac attaque na Sénac nazali so assuré et pas ma mère sœur Ngalasi pour ana pena mama ngamo mwana nga liboso comme Esther. Oui, puis que bague à mariage, ils ont assurance, ils ont bague à fiancé, ils ont assurance. Ils ont assurance, mais ils ont promettre. Dans le Bible, ils ont embêté. Ils ont assurance, mais ils ont promettre que et l'autre on a pêché, l'obi n'a pas pêché au moussous. Bah divorcé mi balé, maman Esther divorcé, tonton Jaco divorcé. Est-ce que couple on est kosimba? Est-ce que bako yokana? Couple on est kosimba makasi. Au moins ni moto a dans un choc, na moto a aussi un choc, batambo la bien. Hein? Obi que sengo pesa que sengo. Passe pesa passe. Hein? Moni moto a aussi na passe. Hein? Tonton Jaco aussi na passe ba divorce, ma mère pas aussi na passe ba divorce. So ba kutani bango na bango. Ba blessé de guerre. Hein? Ba blessé d'amour. Obi façonner ba vivre. Et puis tonton Jaco, hein? Papa Jaco azana bana o déjà baza ba adulte. Baza mikolo. Ma mère ngala c'est pas ça déjà na bana o baza ba mikolo. Groupe ya ma mère pour ma mère dans un groupe nae groupe les assurés ya ma mère Ngalasi Lola moucheni to komo kende malé la souke émission na biso na otike lorsqu'o vraiment temps au répondre ba décrater tout ya ma mère Ngalasi na tonton Jaco ba tout bazo rencontrer ba buzo ba sur relation na bango na vraiment la besoin au répondre bango. Maman na ngai hein wana na benga ke sous certé na benga ke sous mama te hein na benga ke ninte na benga ke mama na nga tete olo la haute coiffure 5 sur 5 coiffure ça ba grande dame maman tete olo la haute coiffure après sanga conseil moi na vie lola fo e ba kozelaka kozeleleki nyonso kozela nyonso eza la vie eza la makambo nyonso moni makambo ndenge lobi ma mère sœur makambo na bango na papa Jaco bako kabwana to bako kabwana te to zela to pesa volonté en Nzambe et puis volonté en Nzambe et sala volonté en Nzambe so sali po ngalola na koloba ke o bako kabwana te mais bakabwani o bako kabwana mais bakabwani te na bimi mabe na bimi ndoki mais na vie na biso batu nyonso tokosala photo tchaka Nzambe na première position avo bima fo sambelaka avo la fo sambelaka avo lia fo sambelaka avo nyonso ya vie na yo fo sambelaka. Bible le but tu auras des propres ennemis comme les gens de ta famille. Monguna musika te redi amisa imbango. Monguna za pembeni na nzela akoka moi keba na vere na yo ya masanga surtout masolo ya bakento keba bakento baluka kande makambu. Ah, bakent na yembaka Sylvie Badji quand on artiste complet bakento baluka makambu basi baluka pe makambu hein ils ont des makambu ya papa Jaco. Papa c'est comme si ozo banga bato bazo finga ma mère la tonton Jaco ko ka ko répondre bango telola ngala ko répondre bango te na répondre déjà maniqué pour muto ngala tali vidéo ngala tali ça maniqué de John moi si avait nga chokoro babia na lobi manika ke poto mais manika na tango kende kayute ndenge ba Dolphine Mayou ma mère ado hein la première dame de Poitiers la muka pena 5 heures à Kayou hein Adolphine Mayuma qui a sali awa manika ko kelo ko anate très bien la Nzambe Facebook ya YouTube ya internet ya tangu to esunga bango po tangu to bandi makambo eza ba petit Karine Mokonzi hein ba petit Nigene ma ba David Mombele bazodonda po na YouTube tangu to bandi makambo na ba Joli Kinda pe a son âme ndeko nanga Joli Kinda hein since hein Kapash TV za ekité lelo Kapash TV ya félicitations puis courage na ndeko nanga since Kapash ba Aisha Okoko TV AON ezalate courage na Aisha Okoko ba Sylvie Badji TV ya telelo Mami Wanja hein Mami Wanja TV ezalate biloko la première dame de L'Orient Mami Wanja TV biloko na kala to yeba ngote Lola
musheni tokende mbangu vraiment parce que tokomoke malembe na suka émission na biso concert Mama Esther Ngalasi azolanda yo tonton Jacob azolanda yo soki esengi ko encourager bango okoloba na bango nini pona relation na bango to pe couple na bango. En tout cas, on a préféré dans longola chapeau et lo kona kolobela bango ba ilo kanto na ozonga kana redi ya misi nzamba pambola redi ya misi soki ba passer wa lesa na mate ya na azoloba mamba redi ya misi po aloba makambo yo sala ba ilo kanto aloba alobelo mambo ye mozu ya pasi nde ayebaka pasi ya baninga na ye. Mama Esther a vu papa Jacob na pasi. Papa Jacob a vu Mama Esther na pasi. Bazon na pasi ça veut dire. Na pasi ça veut dire. Te na bajene prière te o outi na déception pe ya bolingo. Papa Jacob za mutako bala Mama Esther te. Akope sepe baga fiançailles te. Papa Jacob za mariage za na bana mikolo. Mwana papa Jacob za na 20 ans utaye kozala numéro 1 ya Majabu. Yemtazaki maître ya cérémonie ya Majabu mwana ya papa Jacob. Mama na maestro ya makasi grand frère nanga pasteur Julien Abidayada azaki na end na minute azana États-Unis mtapesanga contact na mwana ya papa Jacob anaba Majabu euta koleka mwana ya papa Jacob mwana mwasi de akokisata 25 ate mama na maestro mwana ya papa Jacob kombo nende échappé ngai mais pasteur Julien Pai Abidayada na minute azana États-Unis l'église Rehoboth aib mambu na oloba kombo mwana papa Jacob na ndeki mingai de pasi oyo papa Jacob talika nanzaki na mwasi na ngai tozalaki tosali déjà foyer to boti déjà bana lelo nazali suna été Mama Esther pe côté na tali nazalaki Mama Esther pas na bana mikolo lokwa ba Chanel mwana Mama Esther Chanel aza mukolo aza pe na bana Mama Esther aza na bakoko Chanel mwana Mama Esther aboti déjà bana mibale Chanel mwana Mama Esther Ngalasi Chanel o Mama Esther apesa kombo na kombo na Mama Esther mtapesa kombo Chanel aza na bana mibale o déjà bakoli ya kolobeza te sko o ayena o ayena o to sangisa donc pona osukisa pona yo Mama Esther abotoli na ye mobali ya batuti abotoli tonton Jacob te tonton Jacob Mama Esther abotoli ne mobali ya batuti papa Jacob abotoli ne mobali ya batu et moi ça batuti merci vraiment Sylvie Bachi déjà que a outi na douleur ou pas coûter na douleur mais disparition ezalaki lelo yo ba kutani. Merci beaucoup Lola Moucheni, je crois internet sur bali kolanda biso ba comprendre vraiment par rapport ya relation ya Mama Esther Ngalasi na tonton Jacob Damu pona kosukisa programme ya groupe Snack ya président Caleb Toukeba na ezali ndenge nini. Ndena lobeka ka le 27 juillet oyo tozabongo na Picasso Beach. Le 27 juillet au groupe Snack tozabongo na Picasso Beach tozo fêter bongo 25 ans ya groupe Snack. Président Caleb Toukeba na banda sala Sinak na ye nazo beta c'était pour ça actualité et c'est loko na ko lembisa yango te lelo au groupe Sinak 25 ans déjà ya ngwana président Caleb to bon c'est bien événement na juin président Caleb a poussé yango na juillet le 27 juillet au groupe Sinak to ça bon événement na Picasso Beach na Sele. Entrée gratuit ou payant? Bon entrée gratuité droit de participation ils a bon $20 pour l'activité makase eza kolia to batute Sinak banda to banda lelo 25 ans surtout so batute na ndeni olobengo bongo pona ne ponga mokolo la Moucheni so na eno na fondation trop libanda za trop libanda te na Congo to zanga mona na fondation Willy Moucheni ina mofibe to za combien yo pe to olia mbonga Willy Moucheni yango te ya fondation to olia te na uto sunga ba orphelin na Kisensu lobby masananga Yannick Pungi papa social masananga Yannick Poati masananga Christian Zambota en tout cas to soutenir fondation Willy Moucheni ndeka to soutenir fondation Willy Moucheni omone loko mabwele lokoma toko zala na Sylvie Bachi mais toko kende to sali don mabwe pona Sylvie Bachi a ebité amoni pe ba image atali bato batambola na kombo na nga ba pesaki Sylvie Bachi yo zala na quadra koraman ko felo mide yokolo belo ko na teke olia mbonga ya Willy Moucheni. Merci beaucoup, merci Lola Moucheni to komi na suka bambote na 2-3 personnes balingaka opoto kabwana. En tout cas Sylvie Bachi nzambe pena azwa lokomo kopesa bambote avant on a pesa bambote na kopesa nanu ba remerciement
toza na salon o toza na salon Tété Théolo la haute coiffure 5 sur 5 chez Maman Tété Théolo la grande la haute coiffure coiffée sa ba grande dame Maman Tété Théolo so nakutana na ba Claudia Wangata ba Nassim Bonzi ba Chimene Yombo ba Mama Rieta Nzambi namoni ba mère na biso ba mapasa ba mère pena tongo donc ava ba saloma soki fo mapasa ba 40 cheveux po pena ke oleka ba Nassim Bonzi atongo ba mère double ba mapasa ben on est en bas remerciement Maman Tété Théolo Maman na Esther ndenga pe mwana nga liboso za Esther pe mwana liboso Esther Maman na couturière makasi mwana pas zwa kile photo mela masanga mwana mais wana couturière Tété taka mwana Esther 92% na bisayo petit à distinguer la première mwana l'équipe de dimension wana Esther en tout cas eza bon Zambé pona ba dédicace na pesi ba mbote na vena ngai wana ko fete papa na ngai honorable Blaise Monis Ditou Blaise Monis Ditou excellence Ditou Monis ya Maman Nicole Ditou Blaise Monis Ditou 5 fois député na Tchango c'est pas facile honorable Blaise Monis Ditou ya Maman Nicole Ditou papa na le bateau son le comme ma publicité comme ma belé mais on va publicité ma échafaudage rien à dire honorable Blaise Monis Ditou Mongali Akambo Yoji venanga Wami Miguel en direct de Paris na bossa était la première dame de Poitiers Adolphine Mayuma mère ado mère ado Adolphine Mayuma na bossa était Mama Bota Lola Musheni Mama Fifi Lola Kilesi ndoyi ya mwana nanga liboso Mama Bota Lola Musheni na bossa était base nanga ya 11e bateau sulu de ngaba basulu ngaba Timizoeto général Timizoeto ezo musikele Chikito de Kama major Biliko qui en place papa ba menacé mais aussi Mbatelo la Musheni toujours en place le Kambe Zali famille sacrée bakufe la bana babota mais bakufe la ba parents bazon a raté donc plus 243 85 38 79 068 plus 243 85 38 79 068 Chikito yaka Tokomina suka émission Lola Musheni Chikito de Kama Nabia Chikito de Kama excuse omoni oyo basa parmi les lots qui chasse tozoemba o balabala mais balabala euta na ndako ya Willy Musheni Chikito de Kama yeyo oyamba Chikito prochainement bino mibale comme ça pour développer ya Willy Musheni ayoka façon en classe Chikito façon en classe façon école façon école ya Willy Musheni fatangisa e balabala les importante éducation et les kinyonso ya Willy Musheni Chikito yeyo ya Willy Musheni la peut me excuse na le ya Willy Musheni tozana studio na Willy Musheni fondateur biso bana ngaba biso tozolela ya Willy Musheni kwa dambuka na poto Chikito ya Willy Musheni Chikito de ngaba ya Willy Musheni nazana besoin na zone école ya Willy Musheni atangisa na lelela ya Willy toana kapote meraza Mama Sylvie Bachi yamba Chikito Mushashino Mama Sylvie Bachi très bien c'est la fin de notre émission merci beaucoup Nabilo Nyonso Boandek émission oyo merci na la première dame d'Orléans madame Mami Wanja papa Misha merci Nabilo Nyonso ba abonné fidèle ya chaîne Nabiso émission ngwana bo aimer bo partager bo commenter et ko sala bien yo na no s'abonner na chaîne Nabiso te occasion yango pe pona yo ya ko s'abonner na chaîne oyo merci beaucoup na coach King Eganda Ozekisima caméra merci na Junior Daou Mobutu merci beaucoup King Eganda verser coach ma programme les King Eganda moni ya za gagnant les la raté King Eganda ozoka be komboneza na gagner za na King Eganda na ko bouleverser coach ba programme te par rapport ba matanga na ba makambo na za na ngondo sengi bongo King Eganda babi bosser aller la raté courage aller la raté et puis mon éthique à Luka jamais à la lanzala Luka Randengo Luka Tambola Randengo Tambola King Eganda à Luka jamais à la merci beaucoup na Yasmi Mizwa et Mama Karine Eganda et à bébé Antoline merci beaucoup pour la Leloto Suki Awa Engana Bino Tokutani prochainement pour un nouveau numéro ya émission la Biso bye.